Je serai aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Luka, mokaponangwa mitano. C'est à partir du verset 1 que nous allons exploiter aujourd'hui. Eza kubanda nzela yambo ndeto osala lelo. Commence à lire Luc 5. Banda kotanga Luka mokapo mitano. De toutes les façons, c'est un passage biblique que tu connais bien. Eza litangi ya Biblia oyebi malamu. On va essayer de décortiquer ça petit à petit aujourd'hui. Tomeka kofungola ngo lelo malembe. Au cas où j'arrive pas à le finir, Soki nasilisi yango te, nous allons finir ça le dimanche prochain. tokosilisa yango eyenga ezoya. Je vais appeler cette prédication, je vais nommer ça Obenga litea oyo to na opesa yango lokola malikambo. l'atmosphère de la réussite. Mopepe ya bolongi. L'atmosphère de la réussite. Mopepe ya bolongi. C'est ça le thème que tu peux écrire ce dimanche. Yango ne ba malikambo kokoma na eyenga lelo. L'atmosphère de la réussite. Mopepe ya bolongi. Que tout le monde écrive ça. Moto nyonso akombango. L'atmosphère de la réussite. Mopepe ya bolongi. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très importantes qu'on peut découvrir au travers de ce passage biblique. Eza na makambo ebele oyo eza pena moto ya makasi oyo tokoki kososola kolekela litangi ya Biblia oyo. Parfois, quand nous lisons ce passage biblique, nous passons, nous survolons simplement et nous négligeons parfois l'essentiel. Tamosu ntango totanga litangi ya Biblia oyo tolekaka likolo mpe totikaka oyo ya motuya. Et moi, j'aimerais que nous puissions voir l'essentiel que nous ne voyons pas souvent dans ces passages bibliques. Kasi nga nalingi tomona ya motuya oyo tomonaka mingi te na litangi ya Biblia oyo. Avec ce piano-là, on y va. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Lokola Yesu amikutaki pene ya ebale ya Génézareth. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pe etuluko bana kowelela pene na ye mpona koyoka liloba na Nzambe. Alors il vit au bord du lac deux barques. Na boyamoni pene ya ebale babwato mibale. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Wapi balobi bakitaki mpona kosukola minyama na bango. Alors il monta dans l'une des barques. Na boye amata na moko ya babwato. La Bible précise que c'était la barque de qui? De Simon. Bibi etalisi polele ezaki bwato ya Simona. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Pe asenga ye akima mwa mabele ndambo. Puis il s'assit. Pe na nsima afandi. Et de la barque, Pe na kati ya bwato il enseignait la foule. abandaki kotangisa etuluku. J'aimerais que nous puissions traîner un peu autour d'une seule chose. Nalingi tomeka nanu koumela likolo eloko moko. Voyez un homme Moni moto qui a
travaillé toute une nuit. oyo asali butu mobimba. Vous savez, lorsque tu lis la Bible, Oyebi tango zotanga Biblia, lorsque la Bible parle de nuit ou de jour, tango Biblia brantina butu tope mokolo, cela ne représente pas forcément une période de 24 heures, de 8 heures, de 6 heures. Non. wana italisite kaka eleko moko ya 24 heures, ya 12 heures, to ya 6 heures. Prophétiquement parlant, Na ndenge ya lisakwa, la nuit peut représenter toute une saison. butu ekotalisa eleko mobimba. Tu comprends ça? Sosoli yango, La nuit peut représenter toute une saison. butu ekotalisa eleko mobimba. Le jour aussi peut représenter toute une saison. Mokolo pe ekoki otalisa eleko mobimba. Je sens que ça sera bien aujourd'hui. Hein. Nazoki teza kitoko makasi lelo. Le jour peut représenter une saison, la nuit aussi peut représenter une saison. Mokolo ekotalisa eleko pe butu ekotalisa pe eleko mobimba. Quand on dit par exemple le jour du Seigneur, Ndakisa ntango balobi mokolo ya nkolo, le dernier jour, mokolo ya suka, voyez, ça ne représente pas une période de 24 heures, non. etalisi te eleko moko ya 24 heures. Mais ça représente une saison. Kasi yango etalisi eleko mobimba. Une saison pendant laquelle un événement est en train de se dérouler. Eleko wapi likambo moko esalama. Tu comprends ça? Sosoli yango, Alors la Bible dit na boye Pierre elobi Petelo a bossé toute une nuit. asalaki butu mobimba. Mais malheureusement, il n'avait rien. Kasi ozalaki mawa azwaki eloko te. Vous vous rendez compte? Sosola Quelqu'un qui travaille dans un lac. moto asala na ebale. Et dans les lacs, souvent, il y a toujours des poissons. Ça ne manque pas. Na boye na bibale mbisi penza ezangaka te. Il paraît que chez nous, les poissons vieillissent déjà. Kutu na mboka na biso bambisi bazokoma pe bampaka. Tellement il y en a plein. Loka baleki ebele. Vous voyez? Omoni J'ai été une fois au bord du lac Kivu. nazalaki mokolo moko na pembeni ya ebale ya Il y a Kivu. tellement de gaz là-bas Eza pena na bagaz et les poissons n'arrivent pas à monter, aller dans les hauteurs. pe mbisi ezokoka te komata likolo. Mais il y en a tellement plein dans les lacs. Kasi baza penza ebele na kati ya lac. Donc quand tu pêches là-bas, Na botango ozoloba kuna tu as beaucoup de chance oza na mabako ebele pour attraper de poissons. mpo okanga mbisi. Et Pierre n'était pas un débutant, c'était pas quelqu'un qui venait d'arriver dans la pêche. Pe Petelo azalaki moto abandaki komeka to koyekola te. Il vivait de ça. Ye abandaki kobika na mosala wana. C'était son gagne-pain, sa vie de tout le jour. Ezalaki bisika abandaki kozwa lipa na ebomoi ne ya mikolo Le jour où nyonso. il a dit à Jésus, Mokolo ayebisi Yesu, nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? totiki nyonso mpo na kolanda yo tokozwa nini. En réalité, il était en train de dire, Natiki filé, Analoba nde bongo. tu vois? Omoni Natiki mbisi, pona kolandao, intérêt nangani na katia masolo oyo. Tu vois? omoni Beaucoup ont peur de dire ça, mais parfois il faut dire ça à Dieu. mingi babanga koloba boye ntango mosusu esengi koloba boye na nzambe. Seigneur, je t'ai donné toute ma jeunesse, c'est quoi mon intérêt dedans? Kolo napesi yo bolenge na nga nyonso yanga na kozwa eza nini. Je t'ai donné toute ma vie, c'est quoi mon intérêt dedans? Napesi yo bomoi na nga nyonso nga na kozwa nini na nsima. Moi, sœur, avec ma beauté, je crains Dieu, c'est quoi mon intérêt dedans? Nga ndeko ya mwasi na kitoko na nga nazobanga nzambe na kozwa nini na nsima. Vous voyez? Omoni Et aussi, j'aimerais souligner une chose. pe nalingi natia mokolo to na eloko moko Aux personnes qui ont beaucoup abandonné pour Dieu, na bato batika ebele mpo na nzambe. leur récompense aussi est toujours grande. Lifuta na bango eza pe kaka monene. Ça, je vous dis la vérité. Wana naisi bino bosolo Ceux qui ont laissé beaucoup de choses pour Dieu, baye batika makambo ebele mpo na nzambe ils ne sont jamais récompensés comme tout le monde. bafutamaka lokola bato nyonso te. Vous comprenez ça? Sosoli yango Imagine un vieillard qui... Bon, je laisse cet exemple-là, ça va, on y va. natiki ndakisa wana. Alors, finalement, Na boye Pierre travaille toute une nuit, Petelo asali butu mobimba il n'a rien. azwi lo te. Il sort de eau, Abimi na mai il commence à laver son filet. abandi kosukola monyama na ye. La barque, Boîte c'est la plus grande richesse d'un pêcheur. eza bozwi ya monene koleka ya molobi. Une fois troué là, Sokaka etoboki c'est fini. esili Tu vas chômer pendant quelques jours. okozanga mosala ya mikolo ebele.
C'était précieux pour lui. ezalaki motuya mpo na ye. Mais la Bible dit, Bible elobi Jésus Yesu voit deux barques. amoni babwatu mibale, Il demande la barque de Pierre. asengi bwatu ya Petelo, Il demande la barque de celui qui a échoué. asengi bwatu ya moto akakemi, Il ne demande pas la barque de celui qui a vaincu. asengi bwatu ya moto alongaki te, Il ne demande pas la barque de celui qui a gagné. asenga bwatu ya moto alongi te, Il ne demande pas la barque de celui qui a beaucoup. asengi bwatu ya moto anango ebele te, Il ne demande pas la barque asengi bwatu de te celui qui est heureux. ya wana esengo, Il ne demande pas la barque de celui qui vient de chanter la victoire. asengi bwatu te ya oyo ayuti koyemba elonga, Il demande la barque de celui qui a perdu. asenga bwatu ya moto abongisi, Il demande la barque de celui qui n'a rien. asenga bwatu ya moto ana eloko te, Il demande la barque de celui qui est malheureux. asenga bwatu ya moto apasi, Il demande la barque de celui qui est en train de pleurer. asenga bwatu ya oyo azolela, Il demande la barque de celui qui ne sait même plus quoi dire dans ses prières parce qu'à Sambeli trop. asenga bwatu ya moto azangi na maloba koloba na losambo. C'est là que Jésus va demander. Kuna nde Yesu azokende osenga, C'est comme ça que Jésus fait les choses. nde boye Yesu asalaka makambo. Et j'aime l'attitude de Pierre. Mpe nalinga lolinga kosalela ya Vous Petelo. voyez, lorsque Jésus lui a dit, Omoni ntango Yesu ayebisi ye, sur toi, je bâtirai mon église. likolo na yo na kotonga eklesia na ngai. Mais cet homme avait fait preuve de foi. Moto atalisaki kondima na ye. Parfois, tout ce que nous retenons chez Pierre, Ntango mosusu nyonso tokangaka epa Petelo, awanganaki Yesu. Vous comprenez? sosoli Awanganaki Yesu. Petelo kuta awangana Yesu. Tous les biens qu'il a fait, on a oublié. bolamu nyonso asala tobosani. C'est ça l'homme. Moto ye wana Tu fais 100 bonnes choses et le 1 là, la gaffe que tu as fait là, osali c'est makambo, c'est ça qu'ils vont retenir. osali makambo koto ya malamu. Ils ont tout Moko oublié. mabe. Babosani nyonso, Tous les biens que tu as fait, bolamu nyonso osala, ils ont tout oublié. babosani nyonso. C'est ça l'homme. Moto ye wana Vous voyez? omoni Il faut jamais être comme ça dans la vie. esengi ozala bongo te na bomoi, Oublier facilement le bien qu'on t'a fait. kobosana na lopete bolamu basaleli yo. Tu vois? Omoni Voilà pourquoi, lorsque les gens étaient en train de parler, Awangani Yesu, Soso Kuta Leli, Soso Abimi témoin. Vous vous rendez compte? Mais Jésus, quand il est descendu de la croix, la première personne qui cherche, Pierre. kasi Yesu ntango akiti na ekulusu, moto ya liboso akoluka Petelo. Parce que Jésus ne voit pas seulement là où tu es faible, Po ete Yesu amona kaka bisika wana botawu te, il voit là où tu es fort. amona bisika ya makasi. C'est ta force qui intéresse Jésus, ce n'est pas ta Kasi faiblesse. na yo nde Yesu azolandela, eza botawu na yo te. Il sait ce qu'il peut faire de toi. Ayebi nini akosala na yo, Il sait ce qu'il peut faire de ton côté faible. ayebi nini akosala na ngambu na botawu, Il sait ce qu'il peut faire de tes vides. ayebi nini akosala na Il sait ce qu'il peut faire de ce que tu manques. ayebi nini akosala na oyo ezozanga yo, Il sait ce que tu n'as pas même quand tu ne demandes pas, il sait. ayebi nini eza te ata ntango osenga yango te ayebi. Et chose grave, Jésus aime travailler avec des gens comme ça. Oyo ezokamwisa Yesu alinga kosala na bato ya bongo, Des gens qui parfois ont un vide dans leur vie. bato ntango mosusu baa na polele moko na bongo Une na bango. branche de leur vie qui ne marche pas, mais Jésus choisit de travailler avec eux. Eteni moko ya bomoi na bango esimba te, kasi Yesu aponi asala na bango. Parce que ces gens-là Po ete bato wana savent reconnaître la main de Dieu. bayebi kososola loboko na Nzambe. Celui qui a tout, Moto na nyonso, le jour où il va vaincre, il va dire c'est parce que j'ai tout. mokolo ya kolonga koloba eza po ete na na nyonso. Mais celui qui manque beaucoup, Kasi oyo azozanga ebele, le jour où il gagne, mokolo azozwa, il sait au fond de lui, ayebi na kati na ce ye, n'est pas par ma force. eza na makasi na nga te, Ce n'est pas par ma force. eza na makasi na nga Dis te. avec moi, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force. Dis ça, je le reconnais. Ça, je le reconnais. Dis ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas ma Dis force. même cette chemise, Même cette chemise, ce n'est pas par ma force. ce n'est pas par ma force. Dis tout ce que j'ai aujourd'hui, Tout ce que j'ai ce aujourd'hui, n'est pas par ma force. ce n'est pas par ma force. C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de qui Dieu me soutient jour et nuit. qui me soutient. C'est jour la et nuit. grâce de Dieu La grâce de qui Dieu me réveille chaque matin. qui me réveille chaque matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus arrive
Yesu akomi. Il voit Pierre, Amoni Petelo. celui qui a échoué. Oyo akakemaki. Il va vers lui Ake epai na ye. et il lui demande Pe atuni ce qu'il a de plus précieux. asengi oza ya motu ya pona ye. Vous voyez? Moni. Il va vers celui qui a un mauvais souvenir Ake na epai oyo aza na mabanzo mabe. et il lui demande ce qu'il a de plus précieux. Pe asenga ye oza ya motu ya pona ye. Tu vois? Omoni. C'est comme cette femme-là, Eza lokola mwasi wana. la veuve de Sarepta. Mwasi akufela mobali ya Sarepta. Elle dit, je n'ai plus rien. Alobi nani sune lote? Il me reste un peu de farine pour que je mange et que je meure. Alobi etikale lingaka fufu moke o esengi na lia pe na sima na kufa. Et l'homme de Dieu Kasi moto nanza lui dit, donne-moi ça. abisie pesa ngango. Vous voyez? Omoni. Je suis en train de prêcher aujourd'hui les genres de prédications que tu n'aimes pas, ne te fâche pas. Na te ya bamatea oyo lingaka te kosilika te. Tu vois? Omodi. Dieu Zambe continuera à être exigeant envers toi. akobaka kosengaka yo mingi. Même si pour toi tu es en train de vivre l'échec. Ata soki pona yo ozobika kaka bokakemi. Ce qui est intéressant avec Pierre, Oza malamu na Petelo il se lève, atelemi il donne la barque. apesi bwatu. Dans son cœur, il souffre, Na motema nazonyokwama mais il donne la barque. kasi apesi bwatu. Nous avons encore besoin de ces types-là de personnes. Toza na ona posa ya bato ya lolenge boye. De personnes qui savent donner à Dieu, Bato bayebi kopesa na Nzambe, des personnes qui savent se sacrifier pour Dieu, bato bayebi kondima mbeka mpo na Nzambe même lorsqu'ils échouent. ata ntango bakakemi. Oui. Omoni. Pas de personnes qui disent ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi j'irai à l'église. Bato bazoloba tete esimba te nayebi te mpo na nini na okende eklesia. Je frappe de portes qui ne s'ouvrent pas, pourquoi je vais aller à l'église? Nazomona bikuki efongama te mpo na nini na okende eklesia. Je demande, je ne reçois pas, pourquoi j'irai à l'église? naosenga naozwa te mpo na nini na okende eklesia. Sois comme Pierre, Za lokola Petelo qui cherche toute une nuit, oyo aluki butu mobimba qui échoue, akakemi mais qui se sacrifie encore pour kasi Dieu. andimi lisusu mbeka mpo na Yesu. Il travaille dur, Asali makasi à la fin ça ne marche pas, na suka esimbi te mais il sait encore être disponible pour son Dieu. kasi ayebi so komibongisa mpo na Nzambe na ye. La réussite Bolongi ne doit pas être une condition pour que tu t'attaches à Dieu. yango esengi te ezala condition mpo te yo okangama na Nzambe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Moto moko ayokanga na ntongo lelo. La réussite Bolongi ne devrait pas être une condition pour que tu t'attaches à Dieu. esengeli te ezala condition mpo te yo okangama na Nzambe Non, te. pas du tout. Bongo te. Ceux qui aiment Dieu, Baye balingaka Nzambe on le reconnaît dans des moments comme ça. bayebaka bango na batango ya bomo. J'ai cherché, mais il n'y a rien. Nalukaki kasi eloko eza te. Mais parce que Dieu a besoin de moi, Kasi lokola Nzambe ana posa na ngai je serai là. na ozala wana. J'ai travaillé dur, ça n'a pas marché. Nasalaki makasi esimbaki te. Mais parce que mon église a besoin de moi, Kasi lokola eklesia nange eza na bosenga na je ngai. serai là. Na ozala wana. Je sors d'une prière, mais il n'y a pas de résultat. Nabimi nauti na losambo makasi kasi biyano eza te. Mais ce que Dieu me demande, Kasi oyo Nzambe osenga ngai je lui donnerai encore. na opesa yango lisusu. Seigneur, je te refuserai rien. Kolo na koboyelaka eloko te. Quelles que soient les réalités, Ezala ta makambo. quelles que soient les circonstances, Ezala ta mambi. je ne te refuserai rien. Na kopimelaka eloko te. C'est comme ça que tu devrais voir les choses avec ton Dieu. Nebo esengelaki omona makambo na Nzambe na yo. Tu sors de eaux, il Obimi n'y a na pas de mai, poisson, mbisi ya te. mais il a besoin de ma barque. Kasi ana posa ya bwatu na ngai. Il a besoin de ma barque. Ana posa ya bwatu na ngai. Il a besoin de mon temps.
ana posa tangu na ngai. Il a besoin de mon corps. Ana posa nzoto na ngai. Il a besoin de mes finances. Ana posa misolo na ngai. Il a besoin de ma dîme. Ana posa moko na zomi na ngai. Il a besoin de mes genoux, que je m'agenouille et que je prie encore. Ana posa mabolongo na ngete na fuka mana sambela lisusu. Il a besoin d'entendre mon adoration. Ana posa yoka bogumba meli na ngai. Quelles que soient les réalités, Ezalata makambo na zobi. sois prêt à donner encore au Seigneur. Bongama po pesa lisusu na kolo. Quel que soit ce que tu subis, Ezalata ozobika. ce que tu traverses comme situation, Ozokata lokola makambo. sois prêt à donner encore au Seigneur. Bongama o pesa lisusu pa na C'est kolo. comme ça qu'on reconnaît Nebo bayebaka. ceux qui ont vraiment aimé Dieu. Bayebalingaka penza nzambe. Lorsque ça ne marche pas, Tango esimba te. ils deviennent dépendants du Seigneur. Bakomi bato bazobika na sima ya nkolo. Ceux qui n'ont jamais aimé Dieu, Bato nanu balinga nzambe te. quand il y a un problème, Tango likambo eza ils cherchent par ses propres forces. balukaka na nzela makasi na bango moko. Mais ceux qui aiment Dieu, Kasi bayebalingaka nzambe. quand ça bloque, Tango ekangemi ils deviennent encore dépendants. bakomi su baye bazobika na sima ya nzambe. Ils se cachent Bazobombama dans les seigneurs na kati ya nkolo. pendant de moments difficiles, Na batango ya pasi. pendant de moments compliqués. Na batango ya mobulu makasi. Il fait de la parole de Dieu son refuge. Akomisi liloba na nzambe ekimelo na ye. Il se garde dans les seigneurs. Ami bombi kati ya Il se nkolo. jette auprès du Seigneur. Ami mwaki pene ya nkolo. Il continue Yakobi à faire des sacrifices. osala bambeka. Lorsque tu dis je n'ai plus rien, Tango loba na yasu ne eloko te. Dieu a quelque chose en toi qu'il réclame. Nzambe ana eloko moko kati na yo oyo azosenga. Lorsque tu dis je ne peux plus, Tango loba nakoka lisusu te. Dieu voit quelque chose en toi qu'il aime encore. Nzambe azomona eloko moko kati na yo oyo azolinga lisusu. Ce matin, Tango lelo je viens simplement pour te dire, nayeka mpona biso. ton amour pour Dieu, Bolingo na yo mpona nzambe. ton zèle pour les choses de Dieu Molende na yo mpona makambo ya nzambe. ne doit pas être conditionné aux choses de ce monde. Esengi te ezala conditionné na makambo ya mokili oyo. Aime-le, sers-le, Linga ye, salela ye, attache-toi à lui, kangama na ye, donne-lui encore, pesa lisusu. encore et encore, Lisusu pe lisusu. encore et encore. Lisusu pe lisusu. Il en a besoin. Ana bosenga nango. Il en a besoin. Ana bosenga nango. Il y a quelqu'un qui doit dire à Dieu, Yana mutu moko esengi ayebisa nzambe. je t'aime Seigneur. Nalingaka yo nkolo. Malgré les réalités, Atako makambo nazobika. je t'aime Seigneur. Nalingaka yo nkolo. Le vrai amour Bolingo ya solo se manifeste parfois dans des moments difficiles. etanisamaka batango mosusu na batango ya pasi. Même dans le monde comme ça, Ata na mokili boye. c'est parfois dans des périodes compliquées qu'on voit les personnes qui ont vraiment aimé. Ezata mosusu na batango ya pasi nde bayebaka bato balingaki ya solo. Et parfois le Seigneur permet que tu entres dans le zoo, Beta mosusu kolabisa nzela okota na mai que tu échoues. okakema. Quand tu sortiras, Tango obima il te demande encore ta barque asengo lisusu bwatu na yo. et il voit ta réaction. Pe atala nini okosala. Tu vois? Moni Il voit ta réaction. atala nini okosala. Plusieurs personnes sont passées par ces moments de tests et ont échoué. Mingi ya bato baleka na tango bomekami pe bakakema. Ils ont échoué. Bakakema. Voilà pourquoi ils n'ont pas avancé dans la vie. Tala pona nini bakenda mosika te na bomoi. Parce que pendant que ils passaient de moments difficiles, Po ete na tango ete banolekisa batango ya pasi. ils ont cherché par leur force. Bake koluka na makasi na bango moko. Retiens ceci, Simba boye. c'est quand tu échoues Eza tango zo kakema. que Dieu a plus besoin de ta barque. Nde nzambe aza mingi na posa ya bwatu na yo. C'est quand ça ne marche pas Eza tango esimba te. que Dieu a plus besoin de ton âme. Nde nzambe ana bosenga ya molema no makasi. C'est quand ça complique E atango komi mobulu
que Dieu a plus besoin de ta vie à ses pieds. nde nzambe anaposa ya bomoi na yo na makolo na ye. Dieu aime des moments comme ça nzambe alinga batango ya bongo pour placer en nous quelque chose qui manque. mpona kotia kati na biso eloko moko ezozanga. Dieu ne veut pas seulement te bénir, nzambe alingi kaka te apambola yo, mais il veut aussi se servir de toi. kasi alingi mpe amisalela na yo. Il y a plusieurs personnes eza na mingi ya bato que Dieu a envie d'enseigner. po nzambe ana posa ya kotangisa. Et c'est toi eza yo que Dieu a choisi pour être un exemple. nde nzambe aponi mpo ozala ndakisa. Tu comprends ça? sosoli yango C'est toi qui l'as choisi pour être un exemple. yo nde aponi mpo ozala ndakisa. La Bible dit, bible elobi Jésus s'est placé dans la barque yesu amitie na kati ya bwato de Pierre. ya petelo. Vous voyez? omoni Il s'est placé dedans et il a commencé à enseigner la foule. afandi mpe abandi kotangisa etuluku. Il parlait, aoloba il parlait. aloba Et pendant tout ce temps, mpe na batango nyonso wana Pierre attendait. petelo bana ozela Il attendait, il attendait. aozela. J'imagine cette scène-là. nazobanza makambo yango nde esalama. Jésus est là dans la barque. yesu aza wana na bwato. C'était pas la seule barque dans le zoo ce jour-là. yango ezalaki bwato kaka moko te na ebale mokolo wana. Il y en avait d'autres. ezalaki nango ebele Mais tout le monde kasi bato nyonso était fixé sur la barque de Pierre. bazalaki fixe na bwato ya petelo. Tout le monde entourait la barque de Pierre bato nyonso bandaki kozunga bwato ya petelo pour une seule chose. loko eloko moko Jésus est dedans. yesu ana kati. Vous voyez? Moni Quand tu ne comprends pas les choses, ntango osusola makambo te tu peux dire, pourquoi tout le monde s'acharne sur moi? okoloba mpo na nini bato nyonso baolandelaka nga. Pourquoi tout tourne autour de moi? mpo nini nyonso ebalwaka penepene na ngai. Pourquoi tout le monde me combat? mpo nini bato nyonso babundisa ngai. Si Jésus est dans ta barque, soki yesu ana kati ya bwato na yo tout le monde regardera que ta barque. bato nyonso bakotala kaka bwato na yo. Tu vois? omoni Depuis que j'ai compris ces choses, utona sosola makambo oyo je ne m'intéresse plus à ce qu'on dit. nalandela susu te oyo balobaka. Je regarde plus ça, tu comprends? natala so yango te omoni Parce que je me dis, wete naloba s'il n'y avait rien d'intéressant dans ma barque, soki na bwato na ngai eloko ya malonge ezalaka te personne n'allait même prendre son temps et me regarder. moko te alingi azwa ntango na ye Mais mpo à atala ngai. cause de ce qu'il y a dans ma vie, kasi mpona oyo eza na bomoi na ngai, à cause de ce que le Seigneur a placé en moi, mpona oyo nkolo atie kati na ngai, à cause de ce que j'ai de précieux, mpona oyo naa nango ya motuya, c'est pour ça neti na wana que je deviens la cible de tout le monde. nakomi oyo bato nyonso baolandela. Tu seras la cible de tout le monde okozala elandeli ya bato nyonso lorsque Jésus a pris une place dans ta vie. ntango yesu azwi esika moko na bomoi na yo. Il existe des gens qui seront tranquilles dans ce monde. eza na bato bakozala bato baososola bango, Ils seront toujours en paix. bazala ntango nyonso na kimia, Personne ne va les embêter. moko ta kotungisa bango. Même quand ils travaillent bien. atango osala malamu, Il va chercher un travail, il l'obtient facilement. akeluka mosala azwi yango na pete. Parce que po ete lui, ye il n'y a rien dans sa vie. eloko ya malonge eza te. Tu vois? moni Et ce que j'aime, c'est, tu vois, quand Jésus est dans ta barque, ona olingi eza te ntango yesu aza na bwato na yo, toi-même, yo moko tu as l'impression de perdre ton temps. omona neti olekisa ntango na yo. Tu vois? Mais Jésus sait, kasi yesu ayebi après avoir occupé ta barque, na nsima ya kozwa bwato na yo il te donnera une parole. akopesa liloba moko. Tu vois? omoni Il te donnera une parole. akopesa liloba moko. Et toi, pendant que tu es en train de dire, je perds mon temps, pe ntango ozoloba naolekisa ntango na nga ça ne marche pas, esimba te, le Seigneur dit, kolaloba
Si seulement tu savais le plan que j'ai pour toi. soka koyebaka mabongisi na nango mpo na yo. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de parler à une personne ici. Lelo yawa azolobela moto moko awa. Si seulement tu savais le projet que j'ai pour toi. Soki oyebaka mabongisi na nango mpo na yo. Si seulement tes yeux pouvaient s'ouvrir pour que tu voies où je veux t'emmener. Soka miso na ekoka kofungwama mpo ete omona bisika wapi nalingi namema yo. Si seulement tu pouvais ouvrir les yeux Soka kofungola miso pour voir la chaise que tu occuperas demain. mpo mona ebonga oyo kozwaka lobi. Si seulement tu pouvais voir ça. Soka okomona ngo. Si seulement tu pouvais comprendre Soka kososola comment les gens vont t'acclamer demain. lolenkani bato bakobetelako maboko lobi. Si seulement tu pouvais comprendre ça. Soka okososola ngo. Parfois, les erreurs que tu fais, Tamusu bambebe ozosala c'est simplement parce que tu n'as aucune vision de ton avenir. yaka po ete oza na emonisela ata moko te ya mambino alobi. Ce que j'ai remarqué dans ce monde Oyo nasosoli na mokili oyo est que la plupart des gens ete mingi ya bato qui disent non préparé à venir nanga, ils sont très souvent des personnes qui n'ont aucune vision de leur avenir. eza mingi bato oyo aza na emonisela ata moko te ya lobi na ye. Tu les verras faire des erreurs okomoni kosalaka bambeba en disant je prépare mon avenir. na kolobaka ete naobongisa lobi na ngai. C'est ainsi la Bible dit, Nde boye elobi celui qui garde sa vie oyo azobatela bomoi na ye la perdra. abongisa yango. Vous voyez? omoni Parce que tu n'as aucune vision de ton avenir. po ete oza na emonisela ata moko te ya lobi na yo. Tu vois? omoni Pierre était là. petro azalaki wana Il attendait que Jésus lui redonne sa barque et qu'il rentre à la maison. ana kozela ete yesu azongisele bwato na ye mpe J'imagine que le temps était en train de passer et Pierre était en train de dire Aoumeli. nazopanza ete ntango banda koleka mpe petelo alobi awumeli makasi na bwato Oh na ngai. Pierre, si tu savais. petelo soki oyebaka Si tu savais que juste après cette prédication, ton filet va se rompre parce que ce que tu auras va dépasser ce que tu attendais. soki oyebaka ete kaka na nsima liteya oyo monyama na yo ekopasuka po ete oyo okozwa ekoleka na obanda kozela. Pierre, si tu savais. petelo soki oyebaka Si tu savais ce qui t'attend, soki oyebaka oyo ezozela yo tu n'allais pas faire certaines erreurs. olingi osala bambeba mosusu te Si tu savais. soki oyebaka. Jésus parle. Il parle. Il parle. yesu alobi 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 Pierre dit, le temps passe. petelo alobi ntango ezoleka Mais Jésus parle. yesu aloba nika. Très souvent, lorsque le Seigneur est en train de travailler dans ta vie, mingimingi ntango nkolo asala na bomoi na yo j'aime ce que je veux dire. olinga ona nini aloba. Lorsque le Seigneur est en train de travailler ton âme, ntango nkolo azobongisa molema na yo il se tait. afandaka kimia. C'est parfois eza batango mosusu une période eza mosusu batango moko où tu n'as même plus de vision. oyo oza ta na emoniseli te. C'est parfois une période où tu pries, tu dis à Dieu, lobelanga ta na ndoto. ya batango ozosambela na nzambe bilobela ngai Mais il n'y a même pas un rêve. kasi ata ndoto eza te. Tu vas courir chez des hommes de Dieu, okende epai ya bato na nzambe mais tu sens qu'ils te disent des choses, kasi ozoki ete balobela oyo makambo mais tu sens qu'ils ne te disent pas ce que tu veux entendre. kasi ozoki ete balobela oyo te oyo olingi oyoka. Tu vois? moni Tu sens que malgré ce que l'homme de Dieu vient de te dire, malgré ce que le prophète vient de te dire, mais tu sens que rien n'arrive à étancher ta soif. kasi oyoki ete ata oyo moto na nzambe to mosakola oti oloba kasi eloko moko te esilisa posa na yo. Tu vois? omoni Tu te sens perdu, tu n'as pas de réponse. ozomona neti obungi oza na eyano te. Jésus est en train de prêcher yesu azoteya dans la barque de Pierre. na bwato ya petelo J'imagine, na obanza il parle aux autres. aloba na basusu Pierre yemoko mukolo boîte. Eh, On lui dit rien. alobela eloko te C'est comme s'il n'existait pas. eloko azalaki te.
Peut-être même qu'en ce moment-là, Jésus avait guéri quelques personnes. Parce que Jésus, quand il prêchait, il y avait toujours une onction incroyable. Il assistait au miracle des autres. Moi, tout n'a moko, mais je n'ai rien. Si c'est la période que tu traverses, où c'est dur, et aussi Dieu ne te dit rien, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Parce qu'il a choisi de te parler au travers de moi. Lorsque tu sens que le temps est dur, et que parfois tu as l'impression que le ciel se ferme, arrête de courir vers les gens. C'est la première chose que tu dois retenir dans ta tête. Arrête de courir vers les gens. C'est la saison où le diable utilisera beaucoup de gens pour te détourner de la voie de Dieu. Lorsque Dieu se tait, c'est là que le diable profite pour parler. Et quand tu n'es pas prudent, tu passeras ta vie à aller chercher des conseils chez des gens qui ne méritent même pas. Et pendant ce temps, il y aura des gens qui vont te faire croire que pour que tu sortes de cette situation, tu as nécessairement besoin d'eux. Ils vont te le dire tout le temps. Tu as besoin. Il y en a même qui vont te proposer d'aller dans de loges. Il y en a qui vont te dire, viens, on va nous laver. Cette période-là, c'est la période de test. Où Dieu voit qui mérite d'être grand dans la saison qui arrive. Yes. Parfois les gens que tu vois élevés dans ce monde, ces gens-là ont sémé dans la saison passée. Et ils sont en train de vivre le fruit dans la nouvelle saison. Mais leur élévation a été écrite et décidée depuis longtemps. C'est pendant de moments difficiles qu'ils sont en train de montrer à Dieu, Seigneur, tu peux nous faire confiance. Lorsque ça devient dur, cache-toi en Jésus. Écoute le silence de Dieu. Écoute le silence de Dieu. Tu sentiras son amour à tout moment te bercer comme un enfant. Tu sentiras une conviction en toi. Au fond de toi, une voix intérieure te dira toujours que Dieu est avec toi. Il y aura des gens qui essaieront de te faire croire que ce que tu vis, c'est à cause de tes péchés. Ne crois pas à ces gens-là. Le diable veut tellement te culpabiliser pour que tu n'aies même pas la force de prier. Il y aura des gens qui vont te proposer ton passé. Rentre là où tu étais. Rentre dans cette vie-là. Rentre dans cette église-là. Rentre chez cet homme-là.
Il y aura des gens qui te diront toujours que l'Égypte était mieux. C'est une période où le diable sera à tout moment en train de te tenter. Tu vois? Et c'est en ce moment-là que ton identité se révèle. Tu vois? J'aime beaucoup la discussion entre le diable et Jésus. Jette-toi. Si tu as faim, change les pains. Et Jésus n'arrêtait pas de lui dire, il est écrit. Il est écrit. Il n'y avait pas un ange qui venait souffler les paroles à Jésus. C'est qu'il a eu à intérioriser pendant toute sa vie. C'est ce qui sortait pendant le moment de la tentation. La vraie nature de l'homme se révèle pendant la tentation. Tu comprends ça? C'est là que la vraie nature de l'homme se révèle. Ce qu'il est commence à sortir. Il est aussi écrit. Ce qu'il a intériorisé pendant tout ce temps commence à sortir. Voilà pourquoi certaines prédications que tu peux trouver inutiles à l'église, il y a un jour, tu verras comment ça peut te sauver. Aime tout dans la parole de Dieu. Finalement, c'est cette période-là. Moi, j'ai eu à traverser cette période-là dans ma vie. Une période tellement compliquée où tu n'entends rien, Dieu ne te dit rien. On m'a fait faire des repentances que pour des péchés que j'ignorais moi-même. Jusqu'à ce que j'ai décidé de ne plus aller parler aux gens, que je me concentre sur mon Dieu. J'ai commencé à écouter que Dieu, entendre que lui, obéir que lui. Et c'est là que Dieu a commencé à travailler mon intérieur. Dieu a commencé à me soigner. Dieu a commencé à me révéler clairement ma mission. C'est là que j'ai appris à être ce que je suis aujourd'hui. Pendant ce moment compliqué. Montre-toi fidèle à Dieu. Même lorsqu'autour de toi rien ne marche. Montre-toi fidèle à l'Éternel. Même lorsque ça se ferme. Même lorsque ton ciel s'obscurcit. Montre-toi fidèle à Dieu. Le moment difficile, c'est le moment où tu dois prouver ta fidélité. À tout moment. Louer l'Éternel. Lui rappeler à tout moment que tu sais qu'il est bon. Chanter des cantiques qui te redonnent l'espoir. Qui te disent demain ça va marcher. C'est comme ça qu'il faut vivre cette période. Évite d'écouter ceux qui pensent que sans eux tu peux rien dans la vie. Écoute le Saint-Esprit. Il te dira toujours ce qu'il faut faire.
Et même quand il te dit pas ce qu'il faut faire, ata ntango ayebi si yo te oyo esengi osala il te maintient dans l'espoir. azobatelo na kati ya elikya. Il te maintient dans l'espoir. azobombo na kati ya elikya. C'est ainsi parfois, nde boye batango mosusu quand je prêche, ntango na oteya j'ai des gens que je connais. nana bato nayebi J'ai des amis dans cette église. nana baninga na eklezia oyo. Dans cette église, il n'y a pas que des fidèles, j'ai aussi des amis. na eklezia oyo ezaka na bandimi te baninga mpe bazali. Parfois, je connais leurs difficultés, ntango mosusu nayebi mikakatano na bango mais je les observe quand ils adorent Dieu. kasi nalandelaka bango ntango bazokumamela nzambe. Je me demande parfois comment ils font. namonaka ntango mosusu nde basala. Je le vois comment parfois ils se réjouissent quand ils écoutent ma prédication. nazotala bango naomona ndeni baosepela ntango mosusu ntango bazo. Malgré les problèmes, ils arrivent à trouver leur joie dans la profondeur de l'éternel. atako makambo kasi bazokoka kozwa esengo na bango na kati ya bozali ya nzambe. Et c'est là mpeza wana qu'on reconnaît nde bayebaka les enfants de Dieu. bana na nzambe. C'est comme ça qu'on le reconnaît. eza bongo nde bayebaka bango. C'est comme ça qu'on le reconnaît. eza bongo nde basosolaka bango. Dieu nzambe n'a pas seulement besoin aka na posa te que tu lui donnes, etopesa ye mais Dieu a souvent besoin que tu lui prouves ta fidélité kasi nzambe ana posa ete otalisa ye bosembo na yo quand tout est difficile, ntango nyonso eza mpasi, quand tout est compliqué. ntango nyonso eza mobulu. Jésus finit de prêcher. yesu asilisi koteya Il rentre. azongi Il dit à Pierre, ayebisi petelo j'aimerais que tu lis ça. nalingi otanga yango. Il dit à Pierre, ayebisi petelo à partir du verset 4, kobanda verse ya minei. lorsqu'il y eut cessé ntango asilisi de parler, koloba il dit à Simon, ayebisi simona avance en plein eau pusana na mai ya mozindo et jetez vos filets. mpe bobwaka minyama na bino. Tu vois ça? omoni yango Avance en plein eau pusana na mai ya mozindo et jetez vos filets. mpe bobwaka minyama na bino. Alors, na boye finalement, sukasuka il parle à une seule personne. azolobela motu moko Avance pusana au singulier. motu ye moko. Mais quand il s'agit de filets, katango etali makambo ya minyama il dit à tout le monde, ayebisi bato nyonso toi avance, yo pusana vous ensemble jetez. bino elongo bobwaka minyama. C'est une personne qui avance moto moko nde apusana et c'est plusieurs qui jettent. mpe eza bayike bazobwaka. Une seule personne. moto ka moko Comme pour dire, lokola mpona koloba si lui refuse d'avancer, soki ye aboyi kopusana personne n'aura de poisson. moko te akozwa mbisi. La réussite de tout le monde elonga ya bato nyonso dépend d'une seule personne. elanisama na motu kaka moko. Le jour où lui refuse de progresser, mokolo ye aboyi kokenda liboso tout le monde échoue. bato nyonso bakakemi. Quand on entend la voix de Dieu, ntango ozoka mongongo na nzambe, celui qui entend la voix de Dieu, oyo azoyoka mongongo na nzambe, c'est à lui que l'Éternel donne toute la charge. ye nde epai na ye yawe apesaka mokumba nyonso. L'Éternel parle à Pierre, yawe azolobela petelo avance pusana dans le profondeur. na mai ya bozindo, Et après les autres vont jeter. mpe na nsima basusu bakobwaka minyama. Cette parole de Dieu que tu écoutes chaque jour, liloba na nzambe ozoyoka mikolo nyonso, ces prédications qui entrent en toi et parfois tu ne sais pas quoi en faire. mateya oyo ezokota kati na yo mpe ntango mosu oyebi te nini kosala.
c'est ce qui te donnera la première place. yango nde kopesaka yo ebonga ya bato ya liboso. Je me sens triste azomi yoka mawa parce que je sais à qui je parle. po ete nayebi nani nazolobela À quelqu'un qui est ici. na moto moko aza awa. Tu sais, oyebi c'est possible d'occuper les lieux élevés dans la vie. ekoki osalama ozwa bisika etombwama na bomoi. Le problème, ce n'est pas là où tu te positionnes. likambo eza te bisika otelemi. Le problème, c'est comment tu es arrivé là. likambo eza nde lolenge kani okomeli wana. Tu m'entends? soli Le problème, souvent, dans la vie, c'est pas ce que tu es devenu. likambo mingi na bomoi eza te oyo okomi. C'est parfois comment tu es devenu. e ata mosusu lolenge kani yo okomeli wana. Il y a des gens qui sont prêts à tout e na bato babongami na nyonso pour avoir la première place. po na kozwa ebonga yango. Ils aiment tellement l'honneur. balingaka penza lokumu. Ils aiment tellement le leadership. balingaka penza bokambi. C'est lorsque Dieu t'éclaircit e atango nzambe atalisi yo clairement, na polele nyonso. c'est lorsque Dieu te donne des révélations claires, e atango nzambe apesa yo boyebi ya polele. lorsque tu as une révélation claire par rapport à une saison, ntango oza na boyebi moko ya polele kolandisama eleko moko songolo. c'est là eza wana que tu commences à te distinguer. nde obandi komikesanisa. Écoute-moi parce que c'est à toi que je parle. yokanga malamu po ete eza yo nde nazolobela. Je prie que cette prédication transforme ton cœur. naosambela ete liteya oyo ebongola motema na yo. Parce que ton cœur n'est pas très bon. po ete motema no eya malamu te. Tu vois? komoni Dieu a un problème avec ton cœur. nzambe ana likambo moko na motema na yo. Tu veux être élevé. olingi otombwama. Tu veux être supérieur. olingi ozala likolo ya basusu. Mais tu n'as aucune révélation kasi oza na boyebi ata moko te sur le peuple, ya oyo etali libota. sur ta famille, likolo ya libota na yo. sur la saison, likolo ya eleko sur l'église. na oyo etali eklesia. Tu feras beaucoup d'erreurs. okosalaka bambeba ebele. C'est la révélation eza boyebi qui te distingue. nde ezokesanisa yo. Regardez le Otala. nombre d'églises dans notre capitale. boni ya baeklesia na capitale na biso. Est-ce que toutes les églises ont la même puissance? est ce que baeklesia nyonso eza na nguya ndenge moko. Comptez les hommes de Dieu. kotanga bato na nzambe Qu'est-ce qui fait la différence? nini esalaka bokeseni. La révélation. boyebi Lorsque tu es révélé, ntango yo ozwi boyebi. la révélation te place au-dessus des autres. boyebi eotia likolo ya basusu. Que l'homme t'élève ou pas, moto atombola yo to pe te. tu seras toujours dans les hauteurs. okozala ntango nyonso likolo. J'espère que toi, tu m'as écouté. nabanza ete yo oyoki ngai. Si tu ne m'as pas écouté, soki oyoki ngai te c'est fini pour toi. esili mpo na yo. Je suis peut-être la dernière personne que Dieu utilise pour te parler. na ata mosusu moto asuka o nzambe asalela mpo na kolobela yo. Je sais que ce que je dis est dur, mais c'est ça. nayebi ete oyo nazoloba eza pasi kasi yango. Change bongola ton cœur. motema na yo. Tu seras élevé, otombama mais pas comme ça. kasi bongo te. Pas comme ça. bongo te. Au lieu de chercher à plaire aux hommes, na esika koluka kosepelisa bato. cherche à attirer la faveur de Dieu. luka obenda bolamu ya nzambe.
Dieu, Zambe il te donne une révélation apesa yo boyebi qui change toute ta vie. ozo bongola bomo ino mobimba. Vous voyez? Omoni Lorsque tu chercheras toujours par tes propres forces, tango okolukaka tango nyonso na makasi na yo moko, tu seras toujours dans l'instabilité comme tu es. okozala tango nyonso na bozangi bofandisa malamu ndenge oza. Tu es dans l'instabilité. Oza na kati ya bozangi bofandisa malamu. Souviens-toi de cette femme samaritaine Kanisa na mwasi yo Mosamalia qui avait plusieurs hommes dans sa vie. wazaki na mibale bele na Et Jésus lui dit, Yesu abisi si je te donne à moi, je te donne à boire, soki na pesi yo ya komela tu n'auras plus soif. okasusu posa te. Si tu continues tel que tu es, Soki okobi ndenge oza tu ne seras jamais satisfait dans la vie okotikala kosepela te na bomoi et tu feras toujours des erreurs. mpe okosalaka bambeba Et tu vas gâcher beaucoup de relations. mpe okobebisaka boyokani ebele oza nango. Tu comprends? Omoni Ne continue plus comme ça. kokoba su bongo te. Cherche maintenant à écouter quelque chose venant de Dieu. luka sikoyo banda koyoka eloko moko ezowuta Une phrase de l'Éternel. liloba moko na Ce yawe que Dieu attend de toi. mpo nzambe aozela na yo Et tu remarqueras toi-même mpe okososolaka yo moko qu'il y aura la stabilité dans ta vie. ete bofandisa malamu ekokóma na bomoi na yo. Pierre a attendu petelo azelaka jusqu'à ce que l'Éternel lui dise, kino wapi yawe ayebisa ye va. kende. Où? Wapi? Dans le profondeur. Na bozindo. Va. Kende. Et les autres vont réussir. Pe basusu bakolonga. Je vais peut-être finir ici. Tu vois toutes ces personnes qui sont autour de toi réussiront. Mais tout dépend de toi. Vous savez, il existe des familles où tout le monde doit chercher Dieu de manière intense à sa manière. Pourquoi vous savez? Une seule chose. Celui qui avait reçu la promesse n'a pas joué son rôle. Vous voyez? Dans chaque groupe, il y a toujours une personne avec qui Dieu traite personnellement. Et les autres dépendent de lui. Ils peuvent dépendre de lui, peut-être pas financièrement, mais c'est lui qui impose l'atmosphère de la réussite. Et tout le monde travaille avec cette atmosphère-là. Et c'est toi, cette personne, qui tient la chose. Toutes les personnes que tu vois pourront réussir dans la vie. Mais si toi, tu joues bien ton rôle, sinon, tu vas leur donner beaucoup de travail.
Toi, tu dois jouer ton rôle. Yo esengi osala mosala na yo. Tu dois poser de base. Esengi otia bamoboko. Et viendront seulement pour élever les murs. Bango bakoyaka mpona kotombola etutu. Si toi, tu ne poses pas de base, Soki otie moboko te. et viendront reprendre le boulot à zéro. Bango bakoyaka kobandela mosala na zéro. C'est ça la chose la plus difficile dans la vie. Nde wana eloko ya pasi koleka na bomoi. Si tu penses Soki okanisa que tu es comme Pierre, et toza lokola Petelo, je t'en prie, na bondeli yo, fais ce que Dieu te dit de faire. sala o nzambe ya biso sala. Avance en plein eau. Pusana na mai ya mozindo. Prends des risques avec Dieu. Ndima makama na nzambe. Accepte Ndima parfois des choses que tu ne pouvais pas accepter tamusuba makambo oyo olingaki ondima te pour Dieu. mpo na nzambe. Il y a plusieurs personnes qui doivent réussir, mais derrière toi. Ya na mingi ya bato esengi balonga kasi na nsima na yo. Change, modifie l'atmosphère autour de toi. Bongola mopepe zunga na yo. Je ne peux pas être dans cette église Nakoki te kozala na eklese ya oyo et quand les choses ne marchent pas, mpe ntango makambo esimba te j'accuse Epaphras. nabandi kofunda Epafrasi Non. te. Je suis Pierre. Na Petelo Moi, j'avance. nga na opusana Pour que toute personne autour de moi po ete moto nyonso zunga na ngai puisse y jeter son filet et réussir. akoka na kobwaka monyama na ye mpe alonga. Le jour où je commence à accuser les gens, mokolo nakomi kofunda basusu cela veut dire simplement que j'ai raté ma mission. engi lobakaki ete ngai nayebi na kokweya to nakoki te na etindia na ngai. Je me contente d'avancer nazosepela napusa na liboso en plein eau, na mai ya mozindo dans les profondeurs. na bozindo. Je cherche à emmener mon équipe nazoluka namema liboke na ngai dans une dimension de réussite, na epimelo moko ya bolongi, dans une dimension spirituelle na epimelo moko ya molimo où tout ce qu'ils vont s'aimer peut produire de fruits. oyo nyonso bakolona ekobota bamboma. J'assume mes responsabilités nazomema mikumba na ngai parce que c'est moi à qui Dieu a dit avance. po ete eza epa na ngai nde nzambe alobaki pusana. Les autres sont dans l'alliance qui m'appartient. basusu bana kati ya bolongani oyo eza ya nga. L'échec et la réussite, c'est sur mes épaules. bolongi na bokakemi eza likolo ya mapeka na ngai. C'est pour ça netina wana que je me sacrifie plus que tout le monde. nazondima mbeka koleka bato nyonso. Plus que tout le monde. koleka bato nyonso. Il n'y a pas un qui se sacrifie comme moi. e ata na motu moko te azondima mbeka lokola ngai. Je dois avancer esengi napusana pour que tout le monde réussisse. po ete bato nyonso balonga. Je n'ai pas envie na naposa te qu'autour de moi les gens échouent. ete zunga na nga bato bakakema. J'ai envie de voir toutes ces personnes heureuses, bénies. na naposa komona bato nyonso na esengo mpe bapambwami. C'est pour ça ya mpo na bongo que je travaille dur. nde naosala makasi. Toi, yo qu'est-ce que tu fais osala nini pour imposer une atmosphère de réussite autour de toi? mpo na kotia mopepe moko ya bolongi penepene na yo. Tu penses beaucoup à toi, okanisaka mingi kaka mpo na yo moko. toi seul. yo moko. Pierre, Petelo tu avances, ozopusana mais plusieurs doivent jeter leur filet. kasi mingi esengi babwaka minyama na bango. Ton cœur, motema na yo
Travaille-le. bongisa yango. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui me font peur. Eza pena na batu lelo bazo bangisa ngai. À qui j'ai du mal à faire confiance. O nazo banga kotsela bango motema. Parce que je connais leur cœur. Po ete na yebi mitema na bango. Ils n'apporteront jamais l'atmosphère de la réussite. Bakomemaka ata mokolo mo te mopepe ya bolongi. Il leur manque le sens de responsabilité. Bazo zanga lolenge ya boyebi komema mikumba. Les soucis de voir tout le monde heureux. Posa ya komona batu nyonso bazana sengo. Conduis-toi comme un responsable. Mitambwisa lokola moto ayebi komema mikumba. Quand tu entres dans une église, Tango koti na kati eklesia. demande-toi toujours, Mituna tango nyonso. qu'est-ce que j'apporte ici? Naome manini awa. Je me suis décidé dans ma vie Nazwaki mokano na bomoi na ngai d'écouter ya koyoka les remarques ba remarque de ceux qui apportent quelque chose. ya bato bamemaka eloko moko. Ceux qui n'apportent rien, je ne les écoute pas. Bato bamemaka eloko te na yokaka bango te. Celui qui n'emmène même pas une prière, Oyo amemaka ata losambo te. il est rare à l'église. Amonanaka mingi mingi te. Il vient le jour où il veut. Ayaka mokolo alingi. Et quand il vient, il voit les mauvaises choses. Petango ayaka ye amonaka biloko mabe. Non, je ne suis pas naïf. Te. Je ne t'écouterai pas. Na oyoka yo te. J'écouterai ceux qui sont toujours là. Na koyoka bai baza tango nyonso wana. Ils sont présents. Baza tango nyonso wana. Ils se sacrifient dans les prières, dans le jeûne avec moi. Bazo ndimba mbeka na kati ya losambo na kati ya bokili nanga. Ils se sacrifient avec le peu qu'ils ont pour l'église. Bazo ndimba mbeka na mokeo baza nango pona eklesia. Ils manifestent leur amour pour l'église. Bazo talisa bolingo na bango pona eklesia. Ils essayent d'apporter une atmosphère de la réussite là où ils sont. Bazo meka komema mopepe moko ya elonga bisika bazali. Si tout le monde Soki bato nyonso peut commencer juste à réfléchir comme ça, bako banzata ko banzaka boye. nous changerons beaucoup de choses. Toko bongola makambo ebele. Emmener la réussite Komema elonga dans ton département, na département na yo. dans ton entreprise, Na musala na yo. dans ton église, dans ta famille, Na dans- église no na libota. autour de toi, dans tes amitiés. Pene pene na yo baninga na yo. Être heureux lorsque tu vois les autres réussir. Ozala ne sengo tango mona basusu bazolonga. C'est là qu'on reconnaît Wana nde bayebaka. ceux qui sont nés pour diriger. Bayeba botama pona kokamba. Tu peux te placer au-dessus Okoki komitia likolo. lorsque tu as une révélation. Tango zana boyebi. Tu vois? Omoni? Je vois certaines personnes me dire, pasteur, Dieu m'a dit que je te soutiendrai. J'irai loin avec toi. Namona tusu ko bisanga pasteur nzamba bisanga na ko sunga na ko mosika na yo. Des fois, je ris seulement. Tamsuna seka kaka. Tu n'es même pas prêt à te sacrifier pour la Lipasanao. C'est pour cette église que tu vas te sacrifier. Vraiment. Non. Oui. Omoni? Partout où tu entres, Bisika no suzo kota. décide-toi Zo mokano. à être celui qui est à la base de la réussite. Ozala oyo azobandisa bolongi. Que les choses soient bien parce que tu es là. Makambo ezala malamu po ete yo ozawana. Que tout le monde réussisse parce que tu es là. Bato nyonso balonga po ete yo ozawana. Ces hommes n'avaient rien fait, ils n'avaient rien foutu. Bato wana basalaki eloko te bamemaki eloko te. Mais parce qu'ils ont seulement accepté de monter dans la barque de Pierre, Kasi po ete kaka bandimi komata na bwatu ya Petelo. ils ont tous eu des poissons qu'ils ne méritaient pas. Bango nyonso bazwi bambisi oyo babongaki kutu nango te. La deuxième dimension, Epimelo ya mibale
c'est aussi une chose. eza pe eloko moko. Il y a quelqu'un qui a entendu Dieu. Yana mutu moko ayokaki nzambe. C'est Pierre. Eza Petelo. Vous les autres, Bino basusu. montez dans sa barque Bon mataka na boatu na ye. si vous voulez réussir. So bolingi bolonga. C'est la dimension Eza epimelo. où l'Afrique a échoué. Vous savez pourquoi? Oyebi po ani. C'est parce que dans chaque famille, il y a au moins un chef coutumier. Po ete na libota nyonso eza na chef coutumier. L'esprit là de dominer. Molimo wana ya Même kokonza. quand tu n'es pas appelé à ça, Atango bengama na ngoti. ça coule dans nos sangs. Yango ezotambola na makila na biso. Tu n'as pas écouté. Oyokaki te. Dieu ne t'a rien dit. Nzambe ayebi lo te. Tu feras tout pour que l'autre tombe, que tu le remplaces. Osala nyonso po ete wana koya yo ozwa esika na ye. C'est pour ça que Dieu doit nous renouveler. Nde wana esengi Nzambe azokisa so sika. Que nous acceptions d'être dirigés par l'autre, Tondima totambisama na mosusu. afin que nous puissions réussir. Na tina ete tolonga. Ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. Eza koto na bongisaki te na loba lelo. Mais je te le dis à toi. Kasi na yebiso yango. J'espère que, après ces paroles, Azobanza ete na nsima maloba oyo. ton cœur va juste changer. Motema na yo ekobongwama. Tu changeras ta manière de lire les choses. Okobongola lolenge no ya komonela makambo. Lève-toi, on va prier. Telema tosambela. Chacun de nous va prier Moko na biso osambela. pour son cœur. Pona motema na ye. Dis à Dieu ce matin Yebisa Nzambe na tongo lelo. une seule chose. Elo moko. Demande-lui Senga ye de travailler dans ton cœur. abongisa motema na yo. Demande-lui ça. Senga yango. Qu'il puisse te changer. Akoka na kobongola yo. Que tu sois celui Ozala oyo qui cherche à emmener la réussite, azoluka komema elonga même dans les vies des autres. ata na bomo ya basusu. Que tu sois un porte-bonheur pour plusieurs. Ozala momemi bomengo pona bato ebele. Que le Seigneur fasse ça dans ta vie. Kolo asala yango na bomo na yo. Commence à parler. Banda kosambela.